Notre chers téléspectateurs de notre chaîne, bonjour et bienvenue dans l'émission Nabino, na kata chaîne Nabino Chika TV News. En tout cas, Nabi Kebodara et Belé à Kolanda Chika TV News Télévision. Tant bon mon arabaye la rabino ba numéro ya sika émission. En tout cas, ezaka c'est on biso bito sepe la rakosa Nabino botala ka biso sombino et bosimbate voilà. Abonnez-vous massivement à cette chaîne. Yom total arabe émission. Aux aura temps ya otala émission comme par hasard. En tout cas, occasion à bien ezalaka au s'abonner pour que vous avez toujours informé na ba prochaine publication. Et bien tant on s'abonner pour activer cloche de notification pour vous vraiment informer de la prochaine publication en temps réel. Voilà. Bon, peut-être que non, je suis nouvelle dans cette chaîne. Parce que vous avez de temps à autre la chaîne Nabiso Chika TV News Télévision et d'Abisika Penabiso to Salara. Bamambuya bien. Donc, on se fait ça un coup de main. Otaka Moussala, il faut qu'il y ait des bossos. Babito Pessimote, la Judith Kalanga, Babi Mwassa, la peau blanche, maman, Yamande, Fulukolanga. En tout cas, Ticket Nzambalula continue pour battre la haie. La Pessibino, surtout Bolanda Chika TV News Télévision, Bamoti Nabino. Pour faire abonner, peut battre sous partager le lien, ou cliquer, ou liker. Donc, ça abisso bien. Voilà. Dans le plateau, on a vraiment la maman Judith Kalanga, la propriétaire de cette chaîne, bien sûr. Et l'on a été au méga solo là en ce qui concerne l'actualité. Parce que tu as vu que ces derniers temps, ça brille dans Internet. Donc, il faut vraiment tout le bien pour Maramwa Kolobezalaka. Maman Judith Kalanga, le Sakoya. Ah, le Sakoya Naomi Matondo Niki, pour la Koyambanga, les Susunajika télévision, et puis pour la Yo Kondima. Ebonga ya Orelito, Ebonga Nangai, qu'on présentait, vous se tenez et sa famille. Parce que on a la salle en Afrique centrale, il y a un pays, Naomi a écouté la Najika TV News. Tout ça là, partout, et c'est qu'avec on a salle, on a sarraté, on a papi, abel de chaîne et belé, on a fait parce que nous travaillons ensemble. Égoïsme dans le monde où ils allaient. Merci beaucoup. Na pesina merci na papa Joseph Magloire à partir d'Allemagne. Futur honorable papa Ticket Zambalo la Pambolayo. Équipe Mobile Chika Télévision. Aurélie Vango, Fabrice Mandi, Isa Mwamba, famille Nangai Mobimba, mon vieux Delvis El Sansero. À partir à Paris, mon papa que le bon Dieu te bénisse, mon grand frère que le bon Dieu te bénisse. Dina Star, Star et Bastar, nous sakonayo, Ticket Zambalo la Pambolayo. Mabange zebele soki to bandi to kosisa te parce que bato ba yemaka biso pe balingaka biso baza tellement ebele mais ba on azo pesa ezali équipe o esimbi jika pour et avancer. Voilà. Merci beaucoup maman Judith Kalanga pour ba santé ba sango ba santé za kitoko ma chérie na ngolo nzambe parce que tozo pema on a mais très important malgré ba passe mboka malgré ba difficulté malgré tozo pema ba o balali lelo baoye bateke Thomson le mati bao balali lelo baoye bateke transport ekomi passe pour bima faut zala na 10 000 to $10 pour ozala na assurance mais pour zala nango siko transport wana ekouta wapi musala pe nini pour na bao babimaka chaque jour donc mais lokola mopesi na pe ma mobateli kande na lobaka ko batela biso ya mutu ezali ko pesa ka merci penza ça merci pe matondo mini na zambe mopeli malgré ngalobi na bimina 10 000 francs na komba 18h se retrouver na net yo o se retrouver na 10 000 francs mais nga samedi na bimaki lokola na 18 000 na mbongwa bato Vimbule beta qui samedi, ba réalité 18 000 ekei na transport, na kamati lisusu na 3 000 francs na mbongo bato, eza lokwa na consommer 21 000 francs na transport pour na ba course ensemble. Parce que tant on boule wane mati, tala 24 ti ponga bimwa na moto osenganga 5 000 francs. Ponga biti 16e rimo na moto osenganga 2500. Donc, au tali, ba distance aux autres tambours, on a pris ba opeso, on a choix, on dirait ba yoka na temps, battre les mains ici comme choix isaté. Donc, vie est difficile, donc on n'a pas de choix. Nous avons eu à intervenir à sauver. Moi, j'ai dit à tous qu'il y avait une élection en 2023. Élection non, et Isala. Eza tout le monde est très capital, tout ça la politique, mais quand même tout ça va dans le donc qui peut épingler moukier pour toyeba élection kozalate tout ça déjà na mai pour nanga déjà na quelques jours tellement pour to silisa mois ya 2020 année ya 2022 to tikali kaka na 7 mois alors 7 mois wana
enrôlement nano esalemi te, sensibilisation nano esalemi te. Seni jusque là azo déclaré que aza na mbongo te pour na organisation ya élection. Biso moko toyebi ti Kabila lekisaka 2 ans ya mandat likolo ezalaka po aboyaka mboka ya libanda et soutenir alingaki élection esalema na mbongo ya mboka. Le temps siko ya koéconomiser mbongo ya mboka ekota na ebenga tosalaki retard ya 2 ans. Voilà. Siko awa nanu bato nyonso baya kotia dialogue esalema e yango ti lelo bamindele babetela ya biso fimbu parce que Kabila boyaka bamindele bapesa biso mbongo ya baélection ya mboka na biso. Siko na miniti oyo biso nanu deja na mboka na biso toza soki na 8 milliards ya niongo deja. Toa deja na 8 milliards ya niongo. Lipa nyonso mwana mokonzi ya mboka akenda kotamba. Atika abanyongo kuna. Akenda kozwa. Pona développement. Bon, pour le développement, il faut pas défendre. Mais l'RDC, c'est un pays riche. C'est un pays potentiellement riche. Ce qui est le en 2023, élection Salema. Cela veut dire que vous allez obliger. To bakisa lisusu banyongwana. Oleka oyo Mobutu atika. Nani akofuta yango? Mundela ta déficit yo tonga. Na $1. Yeba ki okozongisa tonga wana na $10. Donc ba banque lambert nde ba bengaka. Na la opeso ya ofele. Ezaka na badon ya ofele mingi yaka na bakadre bana classe. Mais oye yaka peza ba fond ebimaka ya pamba te ebimaka avec intérêt banque nyonso ya nde na miniti oyo wana lupango wana mabuku na lupango lobike na miniti na minaki kuzwa mbongo ya okozwa ngono akopeso avec intérêt et puis bakota lupango na eza wapi banque moko te edefisaka mbongo ya ofele. Ça veut dire que ce qui élection salemi na 2023 ezaka pona respect ya constitution ya mboka na biso mais ba point d'interrogation eza ebele. Voilà, balobi na biso neti kaka nde tokende na biso na transition élection sanitaire. Neti kaka ndenge carte yango ozojouer babi neti kaka eza déjà na motu moko azoluka mema biso na transition mpe na kati wana batieli biso veka lokola balave ye badécharge na baakisation nyonso tu ye nde ozala premier ministre. Ezokende olingaka te mpona nga veka méritaki. Pour nanga Judith, veka méritaki. Omoni président na biso ya mboka a travaillé na omoni nga Judith. Est-ce que comme oui, na yebi Bastis. Bastis jika pesaka bonne manière to santé chez nous. Na télévision rubrique, eza différent na kozala munganga. Na yebi ke soko zui sinda, osangisi na bulukutu, ochie miel. Ochie boyo meli atoza na kosu koso makasi kosala ekosila naza munganga te. Attention. Bastis wana na mona yango ta musuna bakoko nanga. Bastis wana ta musuna mona yango na internet. Bastis wana ta musuna mona yango quelque part. Allez na kotisi yango na maîtriser yango ale na komi kopesa santé chez nous. Voilà. Santé chez nous wana elingi koloba ke mwana saleli yo fièvre na place okende na hôpital okokende uzimwa matiti moko boye osali boye o maîtriser pour fièvre pour lobi na tongo okende na hôpital. C'est ça. Na munganga te. Alors bato bele facha travailler na bango ba mériter ba poste wana te. Aza munganga ke na économie kosala. Aza économiste akira ki munganga kosala. Otika kosala eloko moko tozala combattant na poto. Mais awa na présidence osani. Mais veka en expérience. Veka en expérience. Veka ko se retrouver lelo na prison. Ezalaki expérience ya bandeko na biso otoyebi basi santaki baza comment on dit ça? Baza menacé na présence ya Veka. Parce que tout le monde disait que no Veka nde azokamba mboka. Complexe wana elataki bango. Complexe ya féminité elataki bango. Basi santaki ke bango nde bana Veka nda diriger bango. Alors pona ko écarter motu oyo. Lokola déjà zaka na titre ya kimoyibi, qu'est-ce que nous pouvons faire? To profondir eloko. Donc Veka nde oui, ma chérie. Tolanda bisogno so procès avec. Je vous dis la vérité. Bisogno so tolanda procès avec.
quelles sont des preuves tangibles pour peser la qui est VK? Il faut qu'on se le dise parce qu'à chaque fois, il abandonne pour déclarer pièce contre pièce. Quels sont des preuves? Même l'État, tu n'es pas à 20 ans, tu n'es pas réduire à 13 ans, tu n'es pas à 13 ans, tu comme un scénario aux Olikasipo. Cela veut dire que quand on a machine, on a balamba qui a non. Quand on a machine, on a bakubong sango. Pourquoi Vekaza poumon ya est la République na biso? Ils ont un élément au bateau charaté. Vous comprenez? Vekaza poumon ya est la République. Vekaza na ba fanatique, na za na ba membre ne ana Kinshasa. Ce que fachi azana diminution ya popularité. Surtout qu'il y a Katanga ya kokita. Kuna kutu ne parlons même pas tribalisme et vu en plein toujours na période ya kiungwa kumwanza na Mobutu. Kuna to changwa pa. Population oba koko voter à 100%. Ba komi ba peuple nomade. Ba kabwani ndambu na Lubumbashi, ndambu na Kinshasa, ndambu na Kipiti. Ndambu na bamboka mususu. Ba tiki place sengela ki ba voter waneza Kasai. Population oyo sengela ki voter à 100%, eza lokwa eza divisé. Ya lokole eza ya kokabwana. Ya lokole eza stabilité. Kabila, oui. Kabila na population. Parce que na kin Kabila na batu. Na Lubumbashi Kabila na batu. Na Est Kabila na batu. Équateur ka Équateur Kabila na batu. Alors pour na ko retenir pouvoir à mokonzi zonga lisusu, faut ba laver lisusu veka. Pour veka côté masolo ayebi. Veka côté lisolo ya face à face mbuzu na mbuzu veka ayebi. Alors le quoi to lamba ki fufu pour te condamner, to écarter na pouvoir. Il faut to lamba lisusu fufu pour to zongi sa ekaka ndenge to ngola ki to zana bino a. Pour garder pouvoir. Il y a un monde de tout le monde dans la liste politique. Il y a salaka na yambaka ba politicien na yibi masolo ya politique malamu. Mboka na biso ko tambola mabe eza penza moi passe mingi. Mais ba memana no makamu na bango na bachango na mopanzi. Batala na intérêt ya mboka parce que yo na ngande to ngoko. Voilà, moi je tala ndenge depuis tozo sa émission pour que combien de fois. Et donc comme père le courage des lumières. Et là qui vraiment sujet na bisoté politique mais le quoi toza bana ya mboka to yebi pe ko sa mo analyse sur ba mamtu toza bazo baté et c'est nga qui vraiment to mécano ko tout na pe moi mituna pour que ba oba ko na biso même ba diaspora baza la paix quand même éclairer na bazone d'ombre mosusu. Ba bazana ya mosusu bazo mener ka ba guerre ba bi baza ba combattant mais en réalité bayebi na bomba o ile kalambuka te. Maman je dis kalanga avant to kota pena l'actualité. Moi question mon cas de curiosité parce qu'à chaque fois biso sur dans ça journal massacre à Beni ezanga raté malgré l'état de siège na Beni mais ti lelo batu ba compter ba mort batu ba okufa loko ino mosusu guerre wana ya est ya république pour esila ezo sema. Merci beaucoup. Tant on a monaka ba grand politicien bras grand homme en cravate la télévision ba opeka masolo ya est et ça la nga passé. Et les lisanga na kati na nga pourquoi nga na kolini na est précisément na Beni. Mon père azalaki officier ya Mbusa Nyamusi. Quand je parle de Mbusa Nyamusi, ceux qui sont les politiciens baza ba abonné na Jika TV News ba comprendre azana et tilelo azana massacre ya est auteur ya liboso eza yemoko nanu mutu ya est. On a une grande autorité, un grand auteur, il y a Est. Bango na ya liboso nde bana makila ya batu na bango. Na cité bango pourquoi? Pour général moko boy, azwa accès. Ya koyeba mboka bien, faut utiliser ba grand auteur. Ba pesa yezela. Et puis, grand auteur, on a un pambate. Il faut que ça ait un système ya Kabola. Yeah. Alors, le kola kuna ya li moboko ya mbongo. Ya moboko ya nyonso.
pour contrôle ya gouvernement ezalate. En même temps, na kati wana pe, ba membre du gouvernement ba na kati. Alors qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que mboka nyonso ezalaka na kimia, contrôle douanier le salima na kimia nyonso. Minerai ko lekate loko moko te ko salima te ezaka na stabilité. Mais mboka nyonso o ezaka na kimia te. Comment agent ako kende po akende ko sala contrôle kende ni. Tango okoma kuna ba oboma yeti. Alors yo Amérique, moi na bitinda, Rwanda, Uganda, allez créer ba ADF nalu. ADF nalu ba bana mboka mélanger na ba paye. Exactement. ADF nalu bana mboka. Liboso babanda ko sala massacre na banderamu. Banderamu bana ya mboka mélanger na ba Rwandais. ADF nalu Ugandais mélanger na ba Congolais. Appuyé par le gouvernement, quelques membres, je m'excuse, appuyé par quelques membres du gouvernement, assoiffé à Mbongo, appuyé aussi par Banamboka, Banande, ba autorité Nande. Vous comprenez? Massacre on est aussi la télé. Et aussi la lorsque le peuple Nande, il y a mon conscience. Alors, trop c'est trop. Bakonze na biso bobomi biso mingi. Mbusa Nyamwisi azaki leader te ya nenda azaki leader. Mbusa Nyamwisi azaki commerçant lokola lelo nde tolobaka Moïse Katumbi. O azaki politicien achape Mobutu mal à l'aise eza grand frère na ye. Baboma ye. Aloleki atala lobite tika nazonga na ngwende oyo ya nanga azalaki. Mais leki a maîtriser ki politique te soki leki a maîtriser politique eza sikoyo. Mais politique il est qui a côté et ça politique où il y a salade. Il est qui a côté politique il y a massacre. Politique il y a makabobele. Donc nande a okufa na maboko ya nande. Ndeko na yo. Maman j'ai dit que là on doit tellement penser on a des pères qui vont le kawa karabiso pamba. Et c'est qui important de aborder point haut parce que ton quotidien là quand la besoin d'ombre. Moi je connais il y a un général il y a FRDC. Azasi qu'on a quatre états de siège. Comme chose na obeta di solo na otuné ngadi. Betela manani. Ne bokendo sam sala. Évolution ezanini. Banani nde bazo semer trouble l'intérieur. Abisinga sur 100% ya bato ba semer trouble l'intérieur. Ah 85% ba congolais mélangé na ba homme politique, mélangé na ba député. Yango na ucholo ba. Yango na na confirmation. Yango na ucholo. Tout le monde ko ya mutu moko na ko ikondimati mais lelo ngana yebisi yo bongo parce que za place na koleli. Omoni beni na bandi école na tangi soki na ozwi biographie na nga. Jour ya liwato jour ya makambo ebele ya vie na nga. Biographie na nga ba webi soki école primaire na tanga. Et secondaire beni. Institut Bungulu tant zolo ba boye ba yebi. J'ai étudié là-bas, école primaire et école secondaire. Voilà, moi je dis que la ma question d'actualité. Actualité, na biso ezali na minute l'homme de pitage. Le monsieur qui détient les secrets à la vie à Batunion surtout. Il est le bataillé na internet. Le pasteur na biso sous le prophète. Denis. Il est le biso marié mais assez remarié en tant qu'un homme de Dieu. Il est le marabout comme la Canaï. Merci beaucoup. Bon. Na part ya papa Denis les nazaka na respect mingi vis-à-vis na ye. Voilà. Bon, respect ezate ki pona ba o asalaka. Respect d'abord pour asa mokolo, asa ele. Makambo o Denis les asala ta mususu na kosala ngo te ta mususu na osala koleka. Mais jusque là na na salité, faut qu'on le bat clairement. Voilà. Parce que ceux qui quand même batangi pe moi batu basala mo kombo na boka na biso. Azape parmi tout le monde ignoré malgré mon doigt côté à c'est ça. Et là qu'on a le bavana kota na message na biso nao na vie kozala na monopole ya vie ya batuté. C'est ça. Tikela Mozambique. Exactement. Nao Jika ofandi na plateau ya Jika TV News nana passé na. Passé na nga soko koti na mozindo eza mabe koleka.
mutu nyonso ana passé na yo soko osala passé ya mabe peut-être okosala yango na avenir soko osala yango na avenir soko oleki avenir wana ekomi passé na yo okomprendre soko osali yango te mosantu awa na se na moi apart yesu masi ya nazareth ndaza mosantu yes mosantu atikala kozala te ata omoni asimbi bato milimo mwasi asala 12 abotaka te mosali na nzambe moko atyeli ye maboko ya fuye na se mabeza fuye na se mabeza. Comment c'est fait que yo ozala toujours na monopole ya vie ya bato? Non 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 sikongana mona mitunaka baseka ngo ya yebaka ya bavie ya bato bisika bato bakenda kopose ba acte ye ataka satellite ataka majimel ataka caméra to ezalaka nini azaka na monopole ya vie ya bato te vie aza courageux vie aza courageux vie aza babenga nde nini agrimasaka prevane omoni na makambo ya penel vie akoti monotole ebele lelo akoya alobi makambo ya penel boye lobi likambo mosusu ebimi ya vrai aya changer version aya lobi boye lobi lisusu likambo mosusu eye ya vrai akomprendre ke likambo eye ya vrai lobi aya changer version te ngam na te ya kiye te ngam na lobaki bongo omoni kutu makambo wana nga kutu na sala yango omoni kutu makambo eloko elekela ngeza ke tatu Joël azobala basali émission lobi ayebaki déjà ke tatu Joël azobala c'est là où j'ai compris que les vieux a joué na ye na popularité na ye a joué na ye na visibilité na ye a joué na ye na ba un point poche ne kota ndenge ka bato bakendaka moins 20 moins 50 moins 100 via zo se retrouver facilement code peso ya nango na facilement via zo se retrouver donc mais ce n'est pas côté pe na monde ngo abese pe salier alors problème est ça que comment c'est fait que tango vie il y a un certain moment to loba makambo ba mais nazaka na temporisaka parce qu'on ne sait jamais. Il faut qu'on quitte. Jusque là, na mitunaka. Intérêt nini. Mike abala mwana moso, je crois peut-être na ba 2000, ceux qui 13, nazo se retrouver 13, 14 boy. C'est ça. Natikala komona place. Denis le se bateli na Mike basala ta vidéo mon côté ata na penel ata jour ata mon côté tindenge pa le kana TV wana sala ba émission na mamuloko na tikala komona ta place mon côté Denis le intervenant na mbala moko ka boy Denis le sabima papa Denis le sabima yeba penel kala Denis le sabima yeba papa penel Denis le sabima le penel se confie pas na ye ndenge Mike a viola ye. Tu t'imagines en tant que papa, tu t'imagines en tant qu'un homme ozo affirmer makambo somo makambo pasi et pas ya ndeko na yo ya mobali ozo comprendre et pas ndeko na yo mobali et puis ata soki eza ya solo en tant que mosana nzambe balobi mosana nzambe apesaka kimia apesaka kufa te. Et pourtant babiso yeyo toyeba ba réalité ya vie na biso ebele vie na biso Denis toyeba ba réalité na ye ebele toyeba mwa bato na biso mosusu kutu tozala na bango bazala na père. Ça ne regarde pas et ça fait privé na ye nani akolobaki aza mosantu atombola mosapi na ye likolo asate via telemi lelo tolali tolamuki ba photo na internet ba photo cliqué te ba photo monté te véritable original po yebi ke soki awangani lokola eza na poto bakofungola monoko bakoconfirmer prévane na ndima sko mutune eza ya nao ata kozalaki na problème na mama wana ata bokomaki na point ya kodivorce ata bokomaki na point ya souffle suka ata bokomaki na muzindo ata pourquoi vous divorcez kaka te
est-ce que yo nde mosala liboso ya nzambe ko divorcer yo zo telema pona Mike asali yango ouvertement c'est ça a divorcer au contraire Mike kutu yemo mutasenga divorce te moi si yemo gonda déclarer tamo amoni que moi ça déranger trop les mamas zoya yango divorce mais ce que yo combien de personnes ensemble va divorcer ce que moni que ça ne va pas moi tant sous moi ça zo sala mutu passe tant sous yo zo sala moi sino mutu passe moi si wana cause après moi ça ko pesa mobali mutu passe keba na bato balobate keba parce que place ngana omone loko wana trop louche ezaki mama wana a vivre monde wana malika na chera te yaka balakisaka na monde na miso ya bato ke ba couple parce que jusque là moi j'affirme que ba couple te donc bafanda on dirait bafanda na ba contrat o ifanda esalema na poto mais Denile sans l'entendre parler à lobby que ba kutana ki na ba problème o ingaki me maman tina divorce et à ce moment là ndaki abalaki alors le quoi bazanda comment na moi c'est ce qui veut dire que bazonga bon terme maman j'ai dit merci beaucoup et la place moko je crois na bande ko na biso ba journaliste bazo yamba papa Denile c'est bazo komate akoma azaki na ba problème na mwasi na ye yango etindaki ye ake kobala po bakoma ki na point ya ko divorcer wana nga pe na landaki yango mais mutu neza très important ya koyeba siko bakomi bien na mama kuna divorcer toza question de wana alobaki alobi tango baye kozonga na bon terme na mama Tina nde a décidé ki moko ifakaki moko sikona parce que jusque là on a prononcé pesate nani ndaki mama Tina ndazali merci mais est-ce que Denile a prononcé pesate non alobi moko il faut akende cela veut dire qu'il n'en a quitté kasi awabete biso di solo ezaki na passé parce que ma photo wana pesa ma photo za récente bien que kokoma lelo actualité mais eza ba photo qui date de longtemps ndenge moko pas expliquer parce que muto ba topé abombité alobi que za solo ye andimi yango pe au fait et ça là moi trouble une fois je me souviens na yambaka une émission na tunyanga alobi lobby tokoyoka te que papa Denile sazaka na bana mo quelque part basiri wana Sandra Lina azali kosala ba révélation abina nga lobi ata mokolo moko to otika loyoka mwana nga libanda na bana nyonso tu baza wana era azotuka papa Sonika Futa ayebisi nga libana na nga nyonso tu bango oyo abandi kotangela bakomba bana donc ta mokolo moko to otika loyoka mwana libanda mais aujourd'hui papa Denile vient avouer aux yeux de tout le monde que azape na mwana abala ki be mwasi wana ozomona te ke moko askomo oteli so na kati ya mbutu akomo tya biso na kati ya mbutu ya nao et puis c'est là où j'ai compris que non congolais to kinois alingaka place mabeza est-ce que moni likambo ya papa Denile c'est ezu en plaire te et pourtant soki eza likambo efala ke ezo en plaire bato bafandela bayeba bosolo eza yango est-ce que ezu en plaire tala likambo ya Mike eyebanaki kaka keza pire escroquerie ya Zawadi meta likambo wana Zawadi c'est que Mike Kalamba a mal aimé porté disparu non Mike Kalamba a mal aimé c'est ce qui montre que non star a otika la star lorsque star a un problème ekosila raté zwa likambo ya mutakala ya PNL na likambo ya fausse image ya Mike Kalamba ya wapi edire na internet ya PNL ezalaki vraie image ya Zawadi eza fausse image dikalanga puisque tolobi ya mama Mike Kalamba c'est vrai tozonga na biso na likambo ya Deni pede wana yendi biso ba image alobi atie vidéo mo na téléphone na ye mais aboyi ko balancer image na caméra na YouTube alakisi biso juste ka ye moko asimbi téléphone alakisi biso image moko ya mwana mobali na mwasi en plein débat sexuel ayebisi biso alobi ce sont de vraies images ya frère Mike Kalamba pe likona nga bakisi nini abi Mike Kalamba na Moïse Mbile si bazaka na guerre eza parce que bazaki mwasi na mobali ibale sila
wana eza badistraction ma chéri, eza badistraction bato moko boye balingi mpe bayebana balingi mpe batya bangoka wana eza distraction chéri, wana eza distraction nayebi mpe pede wana ya mabundu boye libongo monene eza distraction. Donc neti eloko ya bongo kolekisa ngonga, donc je n'ai pas même le temps ya kopengler dedans. Donc wana voilà, n'importe quoi. Un mot sur Papa Denis Lessé, plutôt quand on a sujet moi, mon sur Papa Denis Lessé pour nous clôturer parce que Azamout. Et là, on a oublié que et là, que ça les met pas naïe et puis ça y est moi leçon. Est-ce que vous avez leçon? Atika. Vous avez dit qu'il s'en fout. Oui, il s'en fout parce qu'il y a un élo comme quoi qu'on perd de thé. Ba vie à bateau. Cela veut dire que mon tunion, ezaka papa Denis Lessé. Mais ça, je suis au côté de mon thème ya mon tunion. Oya lingaka soka zui problème ya mutu yende chef yende kolo masolo yende kolo dossier yenda yebi koleka attention tango oloba loba malembe tikela suka na nzambe parce que yo lobi oyebi lobi na mutu ya yo oyebi te peut-être passé na yo eza pire ou bien présent na yo ou bien futur na yo et cause la pire que lisolo ya mutu zo sambisa lelo. Voilà. Maman Judith Kalanga soki ezalaki yo mwasi ya pasteur Denis Lessé vu mambo nous tous les calendriers vu ba comportement nous surtout les monsieur à affiche vu mambo sala en tant que homme de Dieu. Est-ce que maman Judith a accepter à cause la penza mwasi ya mutu wana na ndako na libala te ba vivre longtemps? Merci beaucoup ma chérie, question wana vraiment très capitale et puis très important. Mais na koloba boye omoni mobali nyonso bandenge moko te mwasi nyonso mpe andenge moko te. Omoni mama Tina tindenga fandi wana suki ya pembe ebimi mpe na motu peut-être Denis Lessé tomonaka na TV za Denis Lessé andako te ana maloba na ye ana maloba ya Mesele Corbeau oye pakolaka mama Tina mafuta esalaki mama Tina azala moyen à se déplacer ezate. Donc cela veut dire que soki nga pe na komi na place ya mama Tina wana stang su nga pe moyen na bima ezate ezana mususu kande tomona ke na TV nenge pas na ndako donc akosupportaka te akobimaka. Cela veut dire na koloba nakozwa jamais exemple ya mobali ya moninga na chango epananga. OK, voilà. Nakozwa jamais exemple ya mwasi ya moninga na chango epananga. Sauf na kopesa ka conseil pona koloba titi na fandi akanga muno. Mobali naza homme public aleka na internet alobaka makambo ba scandale sale malikolo likolo nango makambo mutakala na ebima. Mazawa naka. Ça veut dire que ba yebi eloko ba yokana. Wana eza cuisine interne moi ngana kota na muzindo ezate parce que nazana misu mibale nazana misu milite. Voilà, maman Judith Kalanga sexta mutakala et comment monnaie courante bato ba okela ngo lisosonité tomoni mwasi ya libala Benita ba fio ba osala rage na ba TikTok azaki soki pe artiste et comédienne mais lelo ba publier mutakala en tant que mwasi ya libala. Maman Judith Opé ça rappelle pas la français et loko wana ozo concevoir ya ndenge. D'abord ngana koloba photo bannir eza pour internet moi ko contrôler yango ezate. Internet eza na ministre ya média te. Internet eza na directeur ya programme te. Internet eza na censé moko e contrôler yango te. Internet eza kande to fandi woni tamsu na su téléphone nanga na tinja yango na groupe wana panzi kuna bapanzi kuna bapanzi. Cela veut dire qu'il faut kuna avant na koma na point ya mwasi ya libala ko bannir terme wana ya mutakalisation. Voilà. Terme ya mutakalisation ils ont diminué capacité à mon. OK. Ils ont diminué confiance. Parce que quand on appelle amour, on appelle confiance. Tu ne peux pas me dire que tu es amoureux ou amoureuse de moi si tu n'es pas, tu n'as pas la confiance vis-à-vis de moi. Pona nini, mutu nyonso akomi kotambola na méfiance vis-à-vis ya mutu. Ah, na éviter, dès to koti na yebo tamso filmer là. Denga sengi photo nanga botam so ko triquer yango
Peut-être quand tu refuses, c'est ça ton homme. Peut-être quand tu refuses, c'est ça ta femme. Système à motonisation et ici ma benas tous les sens. Il faut qu'on bannisse. Naomi sache bien que tout ce qui a publié Moutakala na yo. Ce que compté parmi bateau babomi yo azanakati. Moutou moko te publié ka Moutakala ya moutou pour corriger yeke. Moutou nyonso publié ka Moutakala ya moutou pour nuire. Ana moutou moko ta koloba na publié Moutakala na pour na corriger jamais. Parce que ce qu'on a corriger, il y a beaucoup de manières. Il y a corriger. Pourquoi les beaux systèmes aux alades? Bagere banda kolekana balora tendance babaler kasanga banani wana ba grand star. Donc cela veut dire que ceux qui sont na période où les bango nyonso bazala mutakalize parce que bango banda ko s'affronter na ba kofi na ba wera soni bon. OK. Comment lelo to comme système de mutakalisation to comme betela mona beaucoup to comme parmi bato oyo to comme ko partager ngo lokola sango mala lokola évangile. Pourquoi ngaya liboso nazo condamner na souffle na ngaya suka mobali to mwasi oya bimana mobali to abimana mwasi likolo na ngozwa ifoto likolo na ngo kangaye likolo na ngo filma ye soki eza na bandoki wandoki mais batusu basi filma ba oui on est Penel ye monga fina ki rek Penel afina ki rek. Pourquoi Penel azaki na mission na ye ezalaki azaki ko lukambo po Penel a tourné film prono boyebite mama Judith yes zambalo lazo yokanga mama nanga na sana be mama Judith Penel a tourné film prono live et du malante et c'est bien Penel a tourné film eza okomona ngode to babo akele Penel déjà tourné film naza mutema okita po babo akele Penel a tourné déjà film donc eza parmi kaka biloko koneta mususu deuxième elo bor alingaki aboka po bor wana déjà za ekota déjà pe na site ozola donc e bor wana ekota déjà pe na site ça veut dire que ya sika eza nango te ya sika eza te eloko wana yaka penza avec courage toutes les images que vous avez vues c'est moi c'est elle azaki na eloko moko kobungisa te parce que ayebi ba film wana ba protéger loba yonde par hasard kana biluka luka oke ko luka oke lukela ngo pe wapi mingi bato bazo yango so muto atindeli OK soki batindeli yo te ba film wana ezaka bien protégé ozwango te c'est pour cela ezaka peu cher mais mutuna na ngeza pona question nango tuninga mutakale komi maya umeli qu'est-ce que biso tozo sabe yeba lelo soki nga Judith na ekofanda na lobi ta mosusu yo ya mbinga obosana opesa foto na yo ya mutakale pa ya mobali moko boye obosana ta mosusu ndeko aza kuna apesa video na ya mutakala kala il y a des années obosana moto na soka linga mingi osamba akomisa ngo na actualité mais yo siko obosana ta mosusu pe na mémoire na yo obosana ngo. Mais pour ça, je suis en train de groupe WhatsApp, à côté de groupe Facebook, à côté de Messenger, à Boaki. Alors, attention. Fiwana ou Babouaki. Oui, ils allaient sous. Mais pour attendre filles, balo bakosi, balo balobi à solo, pour attendre filles, à lobby, ils étaient loko et salema. Depuis 2018, à Koutana na mobali, ni solo même pas, il y a Koutana na mobali. Et puis eloko wana zoka musanga ke eza ke ceux qui mutoza déjà eloko wana comme ça ba chantage c'est même chose avec Nani Zawadi. C'est même chose donc muto bande déjà kusali ba chantage depuis kala la fille a lobi mobali ayebi ça déjà mobali mobali aza ki okourant po eza eloko salema kala soki eza pe eza eloko asika eza condamnable parce que yo jamais mwasi libala okobima libanda soko moni ke mobali wana aza susu na pointe ya kosepelisa yo eza na mbetu ya kosepelisa na ndenge esengeli ya mérite te ya divorce na officiellement tika eke dosala vie na yo kosala vie ya kinduma na ndako libala eza lisumu mais soki eza eloko esalema ndenge alobi eza na 2018 yo ndeko mobali omoni akomi star omoni ndenge aombenga aigle
omoni akomo mataba avion Dubai akomo kende wapi lobi fio akopumbwa boye tenga fona kitisa ye donc penza tellement mabe penza parce que fio wana za master Benita Asta il faut tala ndenge TikTok et bimi na TikTok et continue na YouTube pas ya star ya TikTok et bimi na TikTok et continue na YouTube parce que muto asali yango yoko beteli maboko te ya faut ko banir na kosa la permission na fingete mais soka za mosali bala na koyebise ya ndenge déjà soki le ko no sali o sala ki yango za ndako libala arrête bima na ndako libala ozonore mobali wana te oya bimission na Kinshasa ala tisio bag a honore yo amemi na poto ozonore te tika kata mais soki za pona ko nourrir et tu comprends bien que ça pour la nourrir je ne trouve pas naza mieux placé te jamais de la vie parce que soki mutu yeba keza na mibali oyo liboso zaki ba ministère ba bando salango lelo komi click ya bato poto po ba nuire mutu moko boye ba ko sangisa ta $10,000 ba pese mobali moko abandeli bolingo na poto amour yaya osozwa 1500 par mois comme mbongo na yo ya provision osozwa 1500 par mois likolo na ngalo bina zo yo bala tango azoya apesi kanga lupango tango asiso pesa kanga lupango omitiki siko boke na hotel a filmer zo mobimba ala zongi tango azongi yo komona kande vidéo na yo obanda pe ko benga numéro ne kolika te parce que aza moto ba check ba bongisa ki bino mibala poto bosande bongo na biso ba bongisa ki baya l'émission ebele ba bongisa ki alors tango zo likambo moto zala na maîtrise et puis yeba kende tolenga na ba TV boy na ba internet toza na bato ba sepela na biso toza pe na bato ba sepela na biso te alors ba sepela na biso te siko ya makasi wana au lukas kwa dindisa yo po dindisa yo olimu fa lukeloko moko ya kana ayana internet neti yende mo santo alors poto sambwisa ye mutu nyoso za na faiblesse na ye photo salele bon donc nazo condamner acte salimi et pas ya Benita na condamner ngona mutema moko parce que azamwasi mutu achie mutakala ya Benita na internet akotikala kozalaka ami ya Benita te banda lelo tilobi kuna parmi bato bakoki kokotisa Benita na mabele mutu wana za na kati parce que déjà acte asali abomi Benita. Moi, je dis que tout le monde est bien sur la mission de Bissot, mais moi, sujet quand même, autour de la papa a Bissot, allait ma banda, tu es bien star, mon sale théâtre, et mon cannabisot, et de l'ébali, au takasa, on m'attend à moi, et où t'as une poto, où t'as bengingai, la poto, la pissinga sang. Donc, à Yébali, à profil de moi aussi. Pas si la moitié, maman, ça vient la maladie pendant 4 ans, mais moi, on m'a traité les arabes. Et ça là parce que quand on lobby que sango ya liwa ya mwasi ya papa le e utaki poto kande mo lobby mama moko to zakana ye nde mutu apesa kinga sango wana na kati ya groupe abitala mwasi ya papa le akufi suite ya tamola ya maladie mbongo ya kisi za kite na dernière minute nde mama Denise a ko intervenir ngasko salinga nzoto malini vraiment beaucoup limisanga et salinga nzoto malini ma chérie. Pourquoi papa le asali ba succès na ba succès asali ba théâtre ya bandenge na ndenge na présence na tango kabila zaki na pouvoir na mamo livre papa le azaki na accès ndenge Fachi président Fachi a eu pouvoir papa le na ba groupe ya ba papa na Elombe ba toujours na accès comment il peut arriver au point ya kozanga mbongo ya ko faire soigner il faut gouvernement, il faut l'État à kota makambo na bango. Est-ce que bazaka na économique? Misala o bazako souffrir butu na monde. Ba tournage ba ko sala na se ya mbula. Ba tournage ba ko sala na se ya moi. Eza l'économique. Donc on dit que le gouvernement doit avoir charge. Théâtre ezaka na mbongo te. Pourquoi bazo continuer na métier? Pourquoi bazako continuer toujours na métier? Parce que là avec passion. Non. Musala yaya musala moni ndenge to sala na Jika TV News ezaki na osala na Jika TV News ya kwa bilanga oyibi bilanga manyoko ndenge umela
nde JK TV News ya bango pesa ke eza no bilanga te ya bango za bilanga te bango balonaka babukaka biso toza ko ochema obandi nanu kosala mukala ochema nyoko obandi kosopa mai mbula moko mbula mibale mbula misato mbula mine jour mosusu pe olali olamuki YouTube mutema mabe amoni otie eloko esepeli seta efase yango chaîne mobimbeli mwe aefase yango soki otali bapasi nyonso omona olali ka olamuki boeta mosusu 2000 3000 4000 neti mama mo nga 7000 alali alamuki ka bo YouTube aefase likolo ya video moko siko mosala wana eza ya nini nazo interpele bandeko na biso soko monike mosala ozosala ezosimba te kotata na commerce biso moko tomoni skandale esalemaki na nsima ya liwa ya mama Shako vedette de vedette mama Shako oyo nao oke mosika mama Shako alelama na lupango ya futela kala baderoge matanga lupango afutela kala nde balobi lokola azalaki awa tozala ya bien tozongisa bani imagine tala siko degré ya mama Shako grand prêtre mère spere na nzoto ne gangaka akufi na scène alors to raisonner pour la vie na biso s'il s'agit na kati na bango basa la sensibilisation pour la réussite ya ba vie na bango basa la sensibilisation pour ba réussir ba o ba réussir na monde de théâtre et belé sur la neli ba vie na bango eza trop louche et puis soko kebité ba komi ko initier ba o bazo ya sika pour ba réussir au mona moko bandi théâtre kakala te puaji kala te pua TikTok ndako akanda subasima nani a initié nani a yambie nani a initié mbala moko ya connaissance oyo za na ngo oyo mbala moko efulio babi mutu na mbaza na makambo na eza ya nini ya bango biso basusu to ko na ba connaissance wana te nini yango esali musala oyo sali eleki bato bele na kotanga ba kombote kita pousser vimbala moko o ba posaki ngai samedi na télé 50 na télé nani RTNC koma ba fille mikolo nyonso ba komika Dubai soko kena Dubai te okopema nga bikombo Dubai eza complexe ya nzoto ezolata biso yango ezokotisa biso na mabele Dubai moto azokende mpona nini parce que eza na ba agence ya CC ya Kindumba baza na ba bon marché baza na bakomi na Kinshasa baza na bagombe baza bamamaji baagence eza mieux placé mpona système wana oyo ya Dubai epeli moto wana libanais moko boye akosimba soki libanais soki nani akosimba yo azobeto bafwimbu likolo nango azwi mbwa na yo ale sala ye mosala siko mbwa wana azolala no yo omoni mbwa meze elima oyo epesaka libane wana ntango ozokita siko na vio ozokita na bavalire na bakabelo ebele après olobi ka mosala na nga koloba mosala na yo te parce que mosala obetela tolo ebele basala yango bazwa eloko merci beaucoup mama Judith Kalanga tokomi na biso pena na suka émission na biso nayebi ke bolandaki bozalaki vraiment ebele na baetandolikia na bino na batelefone na bino en train de suivre cette émission sur JK TV News Télévision. En tout cas c'était vraiment une très belle émission que moi-même d'ailleurs j'ai vraiment apprécié na sepeli nango parce que tant nazara na plateau na mama Judith Kalanga ebimisaka makambo ya malamu ya réflexion nde tozwi yango lelo. En tout cas merci beaucoup mama Judith Kalanga. Maloba suka mboka maloba ya suka ezake boko aimer bo commenter bo partager aka ba bêtise te bo partager sango malamu nalobaka toujours le seul moyen ko aider JK eza ya ko s'abonner eza ya ko partager eza ya ko commenter soko sali bongo eleki atopesi nga $5 s'abonner kaka commenter mutu nyonso olinga JK soutenir nga na bongo merci beaucoup na ba vrai nanga Papa Joseph Magloire en Allemagne,
Papa Delvis, El Sincero en France, mon vieux, que le bon Dieu te bénisse. Ma famille nanga mobimba, équipe mobimba Jika Télévision, na pesi bino babizou, ticket Nzambalula, apambola bino massivement. Voilà, Nzambalula apambola bino, apambola maman Judith Kalanga, et ça vraiment souka ya émission na biso sur Jika TV News Télévision, soko sepela ki na émission, au fini cloche, il y a notification, peut au s'abonner, pour aux ala vraiment informer na ba prochaine publication na biso, et surtout bobo sanate ko like kaba vidéo na biso, bon et makabo partagera et ça la biso bien. Voilà, je dis un grand merci à maman Judith Kalanga qui a vraiment accepté de céder son plateau aujourd'hui pour que moi je prenne place dans mes campés pour partager et tout mes gâteaux kosola. Maman est important. Je dis un grand merci à Aurélie Vangou, grand merci à caméraman Nabiso Daki Nassima la caméra Fabrice en tout cas. Bah, merci à toi, j'ai sali mon coach Masola Jonas depuis quelque part, bah, bien homme serviable. Francis Mavin puis j'étais salut Daniel Bonmoké, c'est mes salutations à toi. Salut Nabatunio, surtout soutenanga pour l'autre soutien à Tokuta Mokolekoya pour un prochain numéro.